Merci beaucoup. Tozo continuer toujours avec Kisinjora. Tolobaki Mikolo Totambolara na ville honorable Zakari Barabas. Merci beaucoup. Merci à mon vieux frère Kivungu. Merci mon vieux frère Kivungu. Kisinjora Boni. Bien Ken en tout cas merci beaucoup samedi le kitoko vraiment yo zonga kana ville kaka na yena ngana zo akota RTC na akota copine nga uchi Paris Clarisse Muyembe moi ça gilenga sebe moi ça gilenga sebe azalia azo vana son équipe pour RTC ma 3e personne au kanga le sus danger qui sinjo balobi disque na eza très entendu na poto mais pourquoi tu le lo album angozo bimate? Oui en tout cas merci beaucoup ça qui stratégie tout ça qui n'a expert pour la musique n'importe déjà c'est bon déjà on a qui ni PDG c'est commis déjà il bien Kenya il fallait que tout ça ba DVD na ba série ba 1 euro ba 2 euros o était quand même pour ça qui ba 10 euros il y a c'est salami déjà parti allemand et comme déjà qui tient ça déjà nazo lancer ba clip il y a ba Banzemba mois de la femme na salanzemba ba maman ça fait 4 ans depuis 2013 voilà na salanzemba ba maman nzembo kitoko na salanzemba Saint-Valentin kane mundi bazolo ba balobi tchana nuboye donc vena nga blesse bula pe atchana nuboye voilà atchana nuboye quoi est-ce que koko tchaba tu mupanzi njora te na sa sir na musato sali Christian Sil vice-président chanteur nangai développé bakunga ba plafond mushindu bana basali musala kitoko en tout cas faiblesse bola limbisanga voilà na yimbi pena Saint-Valentin na komi vraiment na komi ndeka mundi balobi mbaloyo mbalo vraiment tiana nuboye hop donc pechongo na maman idéologie danger donc tiaboye ko tiaboye est-ce que yo koko tia pena boye o tieboye na ba musicien ni noza bangwa malonga o ba koko tia batu boye yo bana nanga ba yembi na bilo nzemba ba mama muta ko sala nzemba ba mama eleki nzembo wana na asani kutute voilà poto bimisi ba mama na ba mayele ngata ba nzembo wana ba mama na mayele neti nzembo ya Saint-Valentin mokolo ya Saint-Valentin soko zo nga shide oyebana so ipena zaka de base egoyebana so ki pe ezala kanga do molobesa kuna en tout cas faiblesse bula abosana ki merci mundibu chabo vraiment chabo quoi est-ce que Kisinjo a pas boulara moi ba maman parce que to comment moi comment na tendance trop ba jo oui en tout cas merci beaucoup on est à fantasme nangai les gens ont sur le sope na zala boete ken piana sope so ki pena tsaka qui vient sur la boete ne pena so vite ne pena na mapango te ne pena sa pe boete voilà ne pe ba so na publicité te so ki pe kaka oh dessin un peu Ricky Ballon Ricky Ballon rouge blanc bah tu as bien imaginer vraiment trésor tout c'est ou azolanda yo pe na pesi ba journal so imana mbote ba kazadi ba mundele ba tutu imana na ninga bilo mingi vraiment courage vraiment courage binzembo ya ba mama ozoyemba yo to mona kolinga pe na kolata maputa te o mikomisa no mobali wena mikomisa nga mobali ya ndenge nga moko za fantasme na eza lokola mbalo sombo ya Freddy so la taka liputa te londa so vite amikomisa na mwasi voilà amikomisa na mwasi na basene na makamna ya soki bongo tende ya Freddy mbalo sombo ana mapangu te azana baria donc ngape qui vient njora vraiment nde salanga vraiment boye vraiment qui mobali vraiment et puis la ninga ngo vraiment makasi est-ce que ventura papa nza me fasanga za témoin mobali vraiment courage tout le monde a un sala sport. Oui, na sala sport, na sala catch c'est pas professeur Alléluia, Azanangola, na sala boxe c'est pas Djibril comme Elion na Barumbu, ba tutu ba yebi azana Paris, na sala judo. Nga pa no moninga vraiment na ebiso vraiment ken piana. Na sala vraiment boxe, vraiment coffre vraiment, ma coffre vraiment na ndenga vraiment j'étais vraiment. On sentit vraiment que la bagarre vraiment tolanda moi le colo ana ndenge za la pena donc le colo vraiment ça mais parce que na timba tieso calé danger mbatieso calé na timba tia yoji et so calé ngama na sala vraiment na pas na position tout vraiment voilà
donc on a bête les coffee sur ça mobile voilà il faut ba robora les coffee hein on va pointer pénal les coffee donc on a ko coach ça ha na coach a danger na coach a donc on ça vraiment mutu donc on ça un esprit danger donc na bagarre pénal na koma nyama na koma rappeler esprit sur ça mobile on bi ko bête les coffee te ken piano bareo on bi ko pointer te wana pointer te on bi ko buaka te danger il faut ba ko buaka pour nga na système tu na rezo yo pour son talo boye na bien nga bank sera ministère na hote te ngai na ba na force robota makwa na ma na force ko rapena ke force nga kana kuna kana sana ka soda tana okola ko ba musicien na pe ba biloko zo laksa na pena ba biloko to mona repa ba boxer ya mazi champion dugala ba mbote ndo ngwana siko yo so pratiquer ngo siko yo live ouais ngapena mkuwa vraiment soki otondi te na beto mabe voilà des fois tera mona barumba to bayebi venjo la koya na jido na Saint Paul venjo ka sala box et pas comme Elliot Sibril à Paris venjo ka sala kache pa Alléluia na Saint Robert voilà ngapa na koya vraiment na ngumba vraiment voilà na lokanga vraiment on sentir vraiment que soko sa makasi te na kangi ne tso na zuo awa kenya faut kende danger faut kende de fois merci beaucoup bande retour bolanda biso na asiri bozomona Kisinjora azo pratiquer toujours boxe na ndenga ba blague te donc mwana mwasi soko yo luka ba problème na Njora il faut pika bon mona bino mo kaka ba Turquie déjà ndenge salema donc ba artiste et musicien pe o bolemba lemba boke bana ba problème ba artiste et musicien o boza ko lemba boke bana mo problème po Njora za mystique Njora na kanda. Est-ce que Eko est arrivé à payer film robo ya luka ba problème na yo yamsu ya makofi? Ouais, film ko azakala Kato Kasai kala Kato Kasai bonjour Kato Kasai mi na betaka kala bakanganga kuna garde civile mais lokola pe na kola pe na koma pe mama bana bon na kitana nga kala vraiment moi c'est vraiment na kutu bana basi so na bundura eza bona boma yo bana mbali kutu nazo beta vraiment voilà donc nazo beta vraiment donc moi c'est ko na bunda ndo akokate voilà Kisinjora tozo continuer mais tout le monde depuis président Sonia Tchomo azao point Kenda tout le monde c'est comme si ba faire la li moi muke c'est comme si poids ya vie on le kai makasi. En tout cas, merci beaucoup Ken Piana pour avoir les Kemakasi. Batutu bakufa na vie na ngai batutu na kufeli mais o esala nga passe le président Sonia te. Et na maman na ngata kufaki asombi cercueil asombi ba mabulu ma mutu akunda mama. Sonia zako yedinga makasi. Voilà. Lelo na album na sali na nzembo na elenga Sony. Ndenga zo bima bato balinga Sony. Baroyo kango nazo sa clip nango pe kala mingi tse quoi donc vraiment depuis président Sonia zate na subien tse mam na penezo marché pendant les actions ko marché na mouvement voilà pour ba vie imiter ba malamu bongo yo yebi batika su mingi na ville Kinshasa tout le monde appelle car mais alaka na demande ya honorable Zakari Baba souhaite ndako tela ka demande pete ouais Zakari Baba son honorable nde akochela nga demande muté malama ndengwana vieux fa umela vieux na habite to boiteli wezali menzambe abatela taba ba 120 ans voilà pour ba idéologie ba vieux wana ya biso ba petit ne azan esprit ya malama azana mutia mabete voilà vieux za besoin mututu abonga mututu abima quoi en tout cas vieux wana talo ba saper na ebsaka yo ken ba saper ba mona ba poto lokola braza voilà et puis ça bango ba accès moko et pas ça bango valeur quoi voilà Kisinjora bandeko bazolanda biso ebele toyebi ke olobaki ke na principal bia mwana na yo azo évoluer te mais tout le monde a un concert ya maisha pa ki o héritier betaki ba matisa ke na podium et ça là qui quand même plaisir ngadi na sana commencer malingana ngeriche te kota ngelanga komodi ate vérité pena lingagete na lingagete vraiment lingana ngayete wana mwana ngai ngana osala mwana bima ya woli siko so mwana na cheka clip na télévision a woli siko so mwana na ngai donc
pour na olimwisa kombo ya grand frère na nga babia vraiment nalingaka te vraiment nga Kiss Njora vraiment nalingaka riche te nalingaka ta mutete mais moi na alingi na héritier bon basa musique na basa mama nalingaka te ata mutete nalingaka te encore pardonner te Kiss Njora tant que parent otali choix ya moi na balobi moi na efasa la choix na épée yo tant que parent encore pardonner pe moi na Njora parent ngana mwana tanga akata mwana classe mais yo moko ndo kata mwana classe kata mwana classe te ngai te abanda musique e pa na yo et pas dans sa musique na classe attends la prospère et pas Manix Bwana na lingwala voilà et pas dans musique na classe parce que na bi valeur à classe mon frère ko koma ay belo razo et là comme comme na papa ko tanga et pas dans musique mais pas Richard ça so musique classe de et comme musique na musique mais pas dans nga fa na ndaku nga azo que de classe na prospère à ça ko ça la musique na zo ko l'accès musique na palais na ninga ko année oyo ndazo diplôme mais tala lelo kuna kena lo yenge makasi omonite que azali na raison parce que kuna babeti le 8 mars raison ya nini raison ya nini kala ezalaka soko yepa Koffi Olomide okela ba maison mère leader ya pelo car apesi garantie mo garantie ndako raison nini azelo côté azana na mona ka presse chaque jour nga zalaka merci PDG Cardozo Mwamba merci José Kayembe David Kalambai yo yebi Kiss Njora balobi le 8 mars et uti oleka mwa ba mama ndenge yo moko lobi et tant que leader ya ba mama tout le monde peut osala événement moko pété na kini bon na sala événement moko te na Kinshasa nga vana bana robeta ba concert na ville ya Kinshasa ezo senga disques sur les marchés voilà ba fano balinga avion jo na les majeurs ba yeba banzembo na nga voilà tant to bet net ce qu'on a sali ce qu'on dit moi de la femme na sali nzembo merci maman ata yezu kutu mwana nzambe babota na maman voilà 2017 mo ba royeba yango après 2018 ba moi de la femme ezo ya kuna ba le 8 mars kuna ya 2018 nde yango muteko sepelisa batu mukile kufite mukile se continuer na sali maman na ntima ba maman oya ko sala ntima ba maman eleki ntima ba maman oya nga na tiki musique et puis ba problème kenyine ba saka ba biloko na maman na ba na tilo kole ba yala biso ba trophée nzema nga fobi no soka ba yo kengo ba tenza nga fobi ma meilleure chanson de l'année na yo moko zo mi pe yo moko zo programme ngo déjà meilleure chanson wana selon yo et ça bien c'est là yo moko c'est sa meilleure chanson yango na ma meilleure chanson 2017 na RDC c'est sa meilleure chanson so ba to kinje baba maman merci maman so ba tali na kata album na merci maman ba oza décider Gauthier Mascotte avec Kiss Njora pas sambuyaka il fallait qu'il oya pas na ça kuna atabanga Kiss basenga ka ba maman voilà atabanga Kiss basenga ka ba maman na ebiso zela ko sepela makasi nga pana za chanter te voilà nga naza wana pona ba jeune naza ko cadrer bango muke naza ko apprendre musique un jour ba 2018 2019 naza ko apprendre na oyemba voilà mais naza pena chanter te naza te que na ya kaneti lelo koma ba chroniqueur moko boye mamoka komi oh musicien chanteur nga na sindite na yemba suki le pata balinga ngana na fois na rock on senti bien que batu nazo apprendre la musique batu malé ba koyoka ngo oui you know marlo ile you know donc nano na fois mibali nano lokola mibali nano donc nzamba créer na mukela tinanga na lokola mibali voilà nako za na voix bassité nekuto sana kutu lobi kutu mobali ya kuninga mese so masanga lobi na sheta ano kamera nanga no wasi na voix na o tia batu bondengo lobaki na lobi na yo mundi boza na raison ba lobi se valate zo ya meilleure chanson na sali boko yango basala ba se valate ba kosa mundi ba lobi tabo yedi akosite petit na biso babi tiana nuboye ko ya bless bula Kiss Njora ko da Saint Valentin babi mokola Saint Valentin soko zoka nga shide ko yebana soki pena zalaka de base ko yebana soki pena zalaka nga moko ko yebana Christian Ozil petit mo Paul Njilwa ba ko kanzembo wana ba ko ba faiblesse bula beta ki na yeme Njora pas commis danger Njora pas commis vous comprenez voilà donc en tout cas nga vraiment album na nga vraiment
na habité album oyo keleka album oyo na sali vraiment na tiki musique parce que na zo lango temps siko to mona ki Kisinjora musala to ebela ki ozaki musala ki porte parole musala wana pe memaki quand même na ba prison lelo to mona otiki okomi quand même président ya orchestre depuis que ta prison yango boya ki porte parole ou bien zanini makutu mama ba prison wana kutu bona habité au moins la musique neto sabo Ken Piana batika na okangisa bato voilà pour ba leader tout ya Congo na bitu voilà batinda ba porte parole ba mise finga bon ngala vana ba mouvement muto ko expliquer ngazati osoko pour to finga na normal au moins leader mususu yema kuta emi nzembo ache kuto elonga leader mo ba kuta afinga mela nzembo voilà osoko ya normal musique polémique ça rappelle bien mais le comment ni soko le bika likamke toke sama na parquet likamke toke ko sama na parquet okoti bango ba leader wana batinda ba porte parole na ba mise na bango les cas finga mutu boy voilà eza musique eza ndenge wana polémique mais ça la biso leader ni te la Congo nani ka pour mettre la tenu moi ba aboya totanga ba combo mettre solo avocat solo Désiré Loma présent na les châteaux wana osoko prendre leader ni te ngala bana ba mouvement nga vana ba bese ba guerre ba wenge yo yebiso bo l'équipe mona bana idéologie bo le bo kede ko chrétien wera boy osoko eza mon na so musique tambola ndengo wana e ko maka le kemika parquet le biso to zonga sur na biso ba magistrat bo kanga na biso na bango te to mesa na bongo bango ba tinda ba to finga na bongo et ça la biso bien ma tsaka musique ma balobi qui songi pe comme beaucoup plus ba journaliste pe ba comme ko intoxiqué pe ba musicien peut-être musicien ngaza la pe na boule ngote mais entourage kaka na ba journaliste peut-être yango ezoboma pe makambo yo peut-être ndengo sali mouvement boye ba songi pe ba bandoya Kisinjora akangisa mutu boye est-ce que ozana mutema wana mutu na okangisa mutu te ponga mono na mutu mbanga na musique ya bongo to finga na kakuta to finga na so pe ya BPT imbécile soba nyama il est traité kanga musique ngala kia yo longwana le kia na musique et ça polémique musique et ça bongo et comme il okangisa na on dirait yo tatinda ka batu te batu ne te bafto ba chrétien muningo on dirait yo tu santo on dirait ya bokala mutu crité na musique na ye jetonte on dirait tant ça clip na ye atake lonya leader monte wa le kaka ya kalate po ba sala ba gazo chrétien leader wana non to ko kan sana poni biso la biso to finga naka bo ye bengo ba leader sala biso bien bo ezaka kutu gumuna sala ils ont fait pousser pe polémique yango sombisi pe ba leader belé ba parler le loso ba leader dans ça ba polémique ba ton na BCBG au moins sur la TV catholique chrétien ba kofila ba wera mukulu na ndako petit la on bien et ça la bien vous comprenez et ça la normal la polémique la sandoule ba magistrat de ba moko ba comprendre après ba mokanga so bisote ba magistrat de ba comprendre après ba ko ba nga Karim Mokonza ka ngati émission na si na lekaki voilà osoko pa mama tshaba ba batoto na bango te ba machana bisa Congo ba bisa bisiki ko eza kala konde danger merci beaucoup Kisinjora merci Jimmy Belaou merci Jimmy Belaou Adel Diogo Bagou danger Angel Moussoaili Makizembe na yebi ki ozolanda biso Angel Moussoaili Makizembe merci à Koko Arafat Kisinjora to reçu un message din programme ya album na yo e umeli batu bazeli na moni champagne au théâtre sali ba publication na France ezani ni juste album umeli album sili eso manazo son kalmi eso komiki chasa album komiki chasa bana Brazzaville bana katanga partout batanga point ba yo kabiso pa ça temps en tout cas ba sala des sites ça 9 titres voilà ezala njemo msusu mwana ebaba yimba kiona tout ça qui remix hommage à Babia et ça en tout cas nzembo zana très bien bombika nzembo ngo nzembo zana ka album de ça déjà voilà nzembo to sali Mamadou Arisho mama na sali César wana nzembo mususu
eza wana la patrona voilà suka na nzembo en tout cas ça 9 titres pas ça chant mais tout la ngasko nini ko katelo côté pardon maman zola ne sera bana nazo que ne sous Brazzaville pour un mois après Dubaï ko saba clip na suis boss de boss voilà PDG Michel Mbungu aza ko sali sanga single na que ne Brazzaville après na kei Qatar voilà tout la titre na ngoni ya Willy Musheni azolanda biso ya Willy Musheni kodi ya mboka ya Willy Musheni bambote yango wana titre na ngwezani babi yo lisusu te pardon affiche nos arabes voilà na affiche nos arabes babi yo lisusu te pardon mama leki ndoki bato ba comprendre nango suka relaxini yo lisusu te pardon mama leki ndoki ngala ba na vérité na bokele mona mwasi moko moi mwasi moko tumulenga yo lisusu te pardon yo lisusu te pardon wana bwakel manekide mani ki te bani ki mama na ba presse ba mama bana na pesi mbote na bakile mona mwasi moko na Bruxelles mimi tonga te na Bruxelles na Bruxelles Zeti kiri Vero kiri et Jenny Kumbela eza bango te bango kutukuta ku basate Angel Muswahili te Angel kutu musena lela effort yete mama na ngagoche mascoti botu na kisinjora na téléphone eza nani Carlos Ikabasu, le plus noble Congolais, Carlos Ikabasu, Richard Amelel international. Botu nara Kisinjora ko sala bien, Kisinjora mo bambote sala bien. Bambote vraiment pas na personne mbote na honorable Henriette Chiwamou, la plus belle femme du parlement. Voilà. Maman ya bobo, maman ya bien. Maman ya respect. Oumela maman. Oumela maman Henriette Chiwamou. I love you. Na pesi mbote na Pepito Kilala. Babi Mwasa Mayele Pepito Kilala. Et puis na honorable Zakari Bababaswe. I love you. Zakari Bababaswe. Mobali Kitoko. Ou Zakle Gou. Babi Zakle Lengi. Zakle Oumela. Zakle Oumela. Ofongola biso. Kopo pesa nga. Chilelo na zwa mutuka na vina ngana ndimaka te pona mutu na yo esalaka. Zakle. Merci beaucoup Oumela. Na pesi mbote na Don Dansi Makiadi na Chantal Don Nanjili wana. En tout cas, il y a Florence Lokolo, mon fils Kachara d'Acosta, Guy Alain d'Acosta, Chimel Mbala Biro de Bala na petit nangai, Mabaya Yoshad, Pati Mabaya Yoshad, Koko Njora, moi nanga botat Koko nanga. Oh Koko Njora, vraiment na. Et puis à Kolongola Oyote, biso toujours catholique, na pesimbote na Abbé na biso place na Sambelara, na Saint Alphonse, Abbé Igendongi Silandombele, oh lelo Allah kisinga lelo liloba. Allah kisinga kisinjora basambela raboye na bandine na serombo toza na Saint Alphonse yango mon esprit na kiti mo mukie mikolo pas comme prier trop soki na bengio ozalaka na église mais pas ni ozalaka banzunzu neti moto asambela te eza na makila na bota mabongo grosse moli bande kwa Congo France na pe na bambote boluka kisinjora botu na e chaque jour azana prière et grosse moli yoko moi oza mwana mwasi na lancer message luka Kisinjora chaque jour oza na prière mais ozola kisabiso elongika ya zabulo zo distraire batute te omoni wana ezaka ba fantasme nanga danger mais na motema nanga na pembe te ngana ebi yango kyo yo pembe na zaka mwana catholique la sala mutu mabete na bundaka te mamo to tulanga ya ba box wana sala kala tango nazo kola nzoto za makasi siko 40 le 9 juin na koksi 40 na koli siko no ko sute même ko bunda souffle la sute mais to zo moi prise ana sala bien prise on le lango dans voilà et ça va bien koko a Fatima Kizembe vena gote mascotte vena Gabi Tonga babiloko tanga nazo kola Rosimbuta Selemfumu boyebi Rosimbuta yo yebi le Bill Gates congolais PDG Cardozo Mwamba moi le colo et comme ngaimba chema tate ya Willy Musheni mbati ezo compliqué kemba ezo compliqué Willy Musheni koda mboka Oumela ba koda mboka na Afrique awa et être retour en Amérique États-Unis Canada Côte d'Ivoire 001T PDG Cardozo Mwamba Côte d'Ivoire za moko en RDC 00243 Willy Musheni zala kaka yo voilà PDG Cardozo Mwamba Jamasila voilà et puis la sebana via na poani atang si bana nyos voilà obi okotika na mona ba immeuble
okotikela mwana compte na banque soko tangisi ete mawa trop atika histoire bana bazala mike bato babika bisi wana ememaka bana naza na banatika doso bana tuna sona bana poto bango tu batanga et ça la ngaka bien obi bana le Bill Gates ba Nestor banatina sola bango na ba Londres basasa pa PDG Tissin na sola kana bango bana na tu batanga no so basa na gouvernement congolais ba sala bana PDG Cardozo Mwamba na sepela ka fait tangisa bana voilà okotikela mwana immeuble mosoka tangite matro en plus ala gisa bango pe ndenge balukaka la na vie puis na bosani te dasa moronda dasa mibali voilà to landa ngona dasa mibali vraiment so yala moni batu ba yiba dasa na ngai mais to sentir ngoma moke dasa na ngai o sentir pena ke ale binaga dasa moronda do so tindika pena kwa chouac mais na moi batu ba mo bina ngo vraiment en tout cas mais c'est ngai kokio so ngaka merci ya Willy Musheni merci PDG Cardozo Mwamba Tati Mboko na biti ngobila merci à Mutoko Leblanc levé masokolo wetu merci Douglas Iketi Amazi PDG Cardozo Mwamba wanke na le Bill Gates congolais na biso ya mboko PDG Cardozo Mwamba bambote Adel Djoko Bagou Danger Jimmy Belau Youssouf Pourada Trezeguet Mouzala Demidie Souve na Captain Niwana na pesi mbote Louison Mbata boutique South Africa second hand na pesi mbote ya trona Eric Limba ya agence le Miracel agence ya danger donc toza na biso batu bo se tromper te toza na biso kaka merci. Beaucoup de respect à mon vieux Franck Mvungu. Avec beaucoup de respect, je salue mon vieux Franck Mvungu. En tout cas, la pesi Koko Arafat Bambote. Venanga Papi Kelly. Venanga Rife qui sombe. Venanga Rife qui sombe. Angel Moussoeli Makizembe. Ingénieur Aloïs Kisunga. Venanga Aimé Lumbala. Yo yebi très fort. Commandant Cousteau, les gens n'aiment pas les gens. Venanga Aimé Lumbala.